Ambon na ofungola bino. Bosone kasi pa iba komi na nibeyanga. Bosone wana. Bosone comme ça na fungola bino. Bosone. Ok. Na 10e étage, hein? Na 10e étage. Ok. Y a pas de problème, pas de souci. Bosone. Zana fungola bino. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Ah, ok. Soyez les bienvenus, hein? Ah, merci. Ah, soyez les bienvenus. Au Moninda. Moninda. Vanda, bon vanda. Bon vanda. Merci. Monica, Ça va? je suis besoin d'un ascenseur là-dedans. Mais oui, 10e étage, les gens moulaï. Naïm, ça qui aura bien qu'il a déménagé. Oui, oui, oui. Monica. Ngai, ça va dans Golan Zambé. Bon, aujourd'hui, il y a des sous. Naïm, il y a tout ça dans le magasin dans la hôtel. Ah, beaucoup de newa. Bon, mon collègue est entendu que tout ça, il peut connaissance, ça doit qu'il numéro naïm. Pourquoi n'a pas qu'il n'a pas awa, il n'a pas qu'il n'a bengaé. Parce que moni ba malentendu à mon que ça là que et bébé ça va m'acamber belé quoi donc pour la aza amna yo banda ki côté ya ngana yaki l'évangile mususu donc na moni que ça bon côté na benga que quand même pour tout sur la mot pour tout le monde un peu malentendu et tout bon na bibi na kombo na Yesu amen tchali bon de pour avant tout la makambo. Seigneur Dieu, nous allons mettre à temps et à circonstances. Seigneur, yo moko ebaki moko na lelo, to kabona kina ndeko na moko na incompréhension, mais lelo au sangisi biso na kati musika ya wetika te nyonso to koloba awa nyonso to kosala ezala kapo na bolingo na yo musika na biso nyonso yali ya moyini na kombo na Yesu amen. Amen. Maman Spaghetti, omoni problème ezali on a vie. Ofandi nanga bambule bele oyebi ke nasalaka makelemba oyo esomba bandako esomba ba voiture esomba bandako na poto esomba bandako na Congo natikala kozala na problème na mutu mpona makambo etali mbongo te ngai nalukaki yo mais nayebisa oke na déménageaki telefone mpe ebungaki nga omoni mokwana ntango ozoganga na kati ya magasin esalaki nga soni au sambu singa na miso batu mais na yebisa tonga biyaka na ndako na peso mbongo na yo omon na bengisa ko na bike yaka na ndako na peso sengi mbongo no kaka ndengo liangi kele bana ndenge na kangango ezaka ndengo na bouger ata francs. Ça fait 7 mois na luka kayoka mna peso mbongo na yo moni mbongo na yo yango na enveloppe 5 000 zawa. Bon. En tout cas, esalinga pasi na mawa na soni de ba sentiment nyose sangani. Maman, nasengi yo vraiment pardon. Nasengi yo pardon na kombo na Yesu. Na ba réaction na nga na salaki, na gisement na nga vraiment nasengi yo limbisa ngai. Mais eloko moko ya moke na nga na loba ezalaki faute na ngai pe mais moko ezalaki faute na nga te na sens nini. Omoni biso ba nzambe eza basai na nzambe eza la bandimi il faut tous apprendre vie moko boya discipline ozomona discipline na kati ya vie chrétienne eza très important tant olobi likambo na yo bible yango moko olobi ke oui na yo eza la oui non na yo eza la non biso ba nzambe tokoma lelo lobi oui lobi non lelo lobi non lobi oui position exacte ozo comprendre na lobi bongo pona ni mama tant on a lié likelimba mbongo na ngeza yake pa na yo attaque ceux qui au changer qui numéro au changer ndako mais quand même ozalaki na ba repère moko kokai kozwanga facilement tant yo sali yango te otala ki peut-être ba occupation na yo ba makambo zaki na ngome oyebaki pete ke ngai na zaki na besoin mbongo wana oyebaki ona banda okanisa te oyebi pe ona lekaki na minute wana te et que na salaki ni kelemba wana peut-être pour edenga mais ça peut faut tu noter parce que
nga ondinga nzambe alinganga mpe na makelemba te ndeka babakeli makelemba ngo nde baloba soki eza mabe nayebi te parce que makelemba nyonso nasalaka so ekomi kaka na tour nanga kolia il faut que eloko moko ebima ube nalia ndambu ube baexplication ata mpe na problème nasengi na mama likelemba keke ndenge ezalaka ozwi problème basengeli yo mpa ndeko ke ndeko azwi problème obike motu wana koboya na motema mobimba donc naye komonaka ezalaka vraiment eloko na nga te peut-être nzambe alinginga nango te mais ya mbala oyo vraiment namoni place ememinga mabe mais likambo te nangaka naloba vie ya discipline c'est-à-dire ntango oyebi koza na likambo na motu il faut koluka osisa ngo na ndenge moko ya kimia po ntango yo olobi obomba mbongo nga nayebaki te kobomba mbongo naluki yo bamwa ebele na omono te na makanisi na ngai namoni kaka mama oyo asalinga aventure osalaki na yango mpe aventure te mais donc nga nazwi yango bongo yango nasengi na yango vraiment limbisa nga vraiment mama pasteur yango moni nazwaki kozwa sœur na biso je connais kwa nakutaki ozo kopêcher parole eki nayeki kochanger maloba wana je me suis dit que il faut nasala sacrifice wana koya na ye po sœur nanga amonaki eza bongo te parce que lelo badimi ebele bazotika nzambe likolo batémoignage ya bato oyo babengami bana na nzambe basali na nzambe ntango basali na nzambe bazotambola mabe mondimi azomona ye moko kutu mosali na nzambe atamboli bongo nga na kotambola ndenge nini ye moko kutu paster azosubuka ebongo omoni moto akendeki chrétien na église akokoma mopagano na kati ya église mpona nini comportement na biso moko bato oyo toza na kati ezosala te ke bato bagarde bonzambe yango wana omoni nabaki na ese ayaka mama aza bongo te ezalaki kaka mwa malentendu moko incompréhension et tout donc omona ndenge likambo ekoleka mama aza na ye nde nalobaki te ezalaki kanda ser vraiment pasteur ngape nalingi nasenga vraiment pardon vraiment na maloba nyonso mabe nabimiselaki yo makanisi nyonso nakaniselaki yo ya mabe limbisa ngai nakosenga mpe vraiment opesa ngai adresse ya église oyo priaka onga mpe na bando sambela kopesa yo adresse eza na problème te ngai mpe nalimbisi yo vraiment mais na vie eloko eleki ya motuya lokola Yesu Kristo na vie eza te eloko eleki Yesu Kristo na motuya ezali te eloko eleki tata molimo santu eza te akufaki asopaki makilane mpona yo mpona nga mpona ye isifika ya kondima kobondela yo yebitumba boni Yesu abondela biso na butu yo yebi bitumba boni oyo nzamba abondela biso na butu oyebi bitumba boni papa molimo santo abondela biso na butu yo lali pongi kuna ozo rofle krrr oyebi batu boni baya ko visiter mais lero oza kati na Christ oza kati na tata molimo santo oza kati na nzambe bakobatela yo bati basoda na bango bakokengela yo olali lokola bebe malgré mikakatano malgré bibundeli mukolo oyo nzamba bengi yo okamata souffle suka o rendre okonokuta na mutu musu te okonokuta na tata molimo santo okuta na nzambe tata okuta na nzambe mwana na ye moko Yesu Kristo siko nga soki na te yo te ekozala faute nanga po alobaki aller dans le monde entier prêcher la bonne parole bokomisa bato nyonso bakriste yango boninga nabengaki yo mpona teya yo me mama oyo na munoko nde mabe aye kokata biso siko bino boye na makolo na ngati mbongo yango nafuti bino mbongo na ye omona pese mbongo 5000 na misu no siko soni te maloba nyonso bino bobimisaki soki nazalaki mutu mabe kana minute na bengi bino mbila na kange porte na changere bino pe fat na kamatiki mama pasteur na bwaki ozo